bonjour, pe salut nayo, mon boss de la nation. Le londe bomoni bonaye ko lukilabino ndeko Eliezer. Donc tout le blanc moi makamambo ka vu pe kazara trop moi politique roye bandenge nini ya ko expliquer. Excusez, problème ni nezoleka na campus kuna pe toye bananu elo oni esali que non ba étudiant campus ba tomboka ba tumba ba bus ba panza ba bureau donc nande ko bino Eliezer toye ba ko le belang mon boule autour au monde salamaki le 21 juillet na campus c'était dit à quoi pour na mon étudiant ba tomboki yo pe olobela kango donc expliquer non ba nyonso ba ko lando toye ba non c'était dit à quoi ba étudiant à campus bazo sengani pe bazo réclamer nini. Bon, bah étudiant c'est parmi bato bazaka conscient pour na ko revendiquer ba droit na bango. Tant tozolo bake mboka eza par terre, tozo vivre ce qu'on appelle non-état parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui conduit la République. Nengozo mona mboka zo kamba manani. Accord baniati yango. Yango ba nomination ya ba olenganko yoki balobina accord que il faut président ya sensa azala voter par consensus. Ba ponaye batu nyonso bayokana. Ndenge bayokana ka pona Tshisekedi. Et l'institution, cette histoire-là de sensa, cette commission, il y a sensa, ezali pona esala équilibre na Joseph Kabila, président de la République sensa. Il y a liboso moni ba memi bango lokola bana mike et pas obemina kona kengo baza banani. Or manda bango mibali. Ata eloko malonga ezakunete. Obemina président en fait secrétaire général et la majorité présidentielle oboza censé kozala adversaire nango. Bango kuna na l'Assemblée nationale. Joseph Kabila au cours d'un discours avant qu'Abimisa Tchibala alobaka nini bo voter rapidement loi sur sensa ba voter loi incapable de voter les lois mais bazo qui ne converser là na biloko oyo ils ont la compétence na bangote. Et quand vous voyez, moi j'ai dénoncé ici. Dans le lobby, n'importe quelle tozana ba crise. N'importe quelle les fonctionnaires sont impayés. Tala ba policier na ba militaire. Ozomo na ba barrière wana bazo salasa. Je m'excuse, ndeko na biso Bruno Tchibala le baki que non azo bongisa salaire et lora banda liboso salaire nde ya ba policier azo banda ko bongisa ngo ndeko Eliezer. Tchibala ozomo na yena Kinshasa. Tout ça na yona kina. Loba peut-être bino ba to bovanda na bambinza nde bomona ka bakonzi biso na ba malweka kuna to komona nani Tchibala ozomona Tchibala to komi ko luka yena munda ozawapi Tchibala ozawapi donc eloko nazo na lingana loba ezanini tala ba barrière bazo tchela biso partout aw. Je pense que Babi pour la contrôle en mboka eza l'insécurité donc il faut ba barrière il faut pas banda contrôler nani qui est na eza kata bus boy c'est pas un problème. Oui, ils ont signé bato baza capable ya ko sali logote. Mais bato wana bazo contrôler. Il y a kaka 500 au pays balekisio. 500 aux hommes niveau 500 francs qui ne représentent pas je dis 0,3 $. Nde yangwana au pays balekisio. Quel contrôle qu'il a? Problème au moni et lekina unikin. Il y a un problème sérieux dans notre pays. Babandi ko enlever batu bazo kanga batu balongwe makambu ya ba kashona bangona ba prison wana ozomona aventure bazo sala oh les gens se sont évadés ils se sont évadés na ndengeni sécurité o mona kana makala et l'équipe sécurité o ezana ba front ce qui est évité donc il y a tous les services de l'état ba demia pe bazawana ba pire bazawana ba militaire bazala kawana oh les gens se sont évadés. Et l'on voit Sassi et Betty na victoire en pleine journée. Oh, et comme on ça n'a rien à voir. Nabiloko balongo kuna ona ma tête. Ils sont en train maintenant d'arrêter les gens. Bakena Unikin, Bakeko Kanga un étudiant, sous prétexte que ceux qui y ont des commanditeurs, Bazoluka Ben Chimanga, commanditaire ya batak automoni. Ben Chimanga wana c'est un militaire, c'est un civil. Ceux qui ont un commando ya modèle one. Belemboka oyo mutu akosakana na ngota oyo akokende abimisi plus de 4000 prisonniers na makala. Alongwe kuna kema tete akeki quit. Donc tambo mwamba vandi wana akodémissionner te ye mutu amoneli eza tata oyo colonel Kabisa.
alongoli fala ki alongola pe oyo azana kikwit fala ki alongola pe oyo azana matete il fallait qu'il y ait la place et tout pour comment qui phénomène. Alors ils sont allés sur les sites universitaires au kokende kuna na blague était et ne place na kumisa kaba étudiant ya unikin ne place na kumisa kaba na mushetu eza ba tuté aller aux okende kuna bon je m'excuse beaucoup bato baye ba ko revendiquer droit na bangote awa na Kinshasa na ba université zaka ifasiki ifasike kako tia ba beauté okuta ba tia ba beauté balati ba talon bazo kota na potopoto pona okena ifasike il faut zo avion bango na Lambert Mende ndenge moko pona okende pa Lambert Mende okenzela nini banzela nini se bukana ifasike wana ozomona tala condition dans lesquelles ils étudient baye ba tieli bango bar ba tieli bango usine moko zote tindikela bango poussière loko leloko mususu il ne revendique rien baba réseau beta batiela bango même kermesse place one okotanga ndenge nini il ne revendique rien bazana bango à l'aise mais balobi ifasiki nde basi belende ni bosala quoi revendication maman ce qui osa style ya basi wana ya kosalela kaka kibo mwasi na beauté otie beauté otelemi ozotambola tambola oza mwasi mabe et puis ngai tambwe na kolinga jamais mutu ya modèle wana apusa na tana siège nanga ça c'est vrai. Ifasike bapesi bango place ya kotonga ifasike place ozomona bazobenga bovan wana place ya ifasike yango wana tala ndenge batekiteki yango qui revendique personne bazotanga lokola bato bazana boeri omoni biso bato tovanda na baboeri toilette nyonso bozosangela toilette moko lupango mobimba 100 personnes ndenge tovanda kawa ndenge bazakuna ils ne savent pas revendiquer c'est là parce que ceux qui baya kokanga mutu wana na ifasike olinga jo yokata eloko moko te nzambe nanga na lingi na kufa mais ata soki okufi problème eza wapi bozo kufa na tuberculose bozo kufa na typhoïde salité oyo eza na Kinshasa bozo kufa et ce qui me fait très mal pour na bande kona biso ifasiki tous les plus grands journalistes bauta ifasiki mais incapable de défendre bisika bauta kako défendre ba veste ya ba ministre le député on siège ça c'est une information ça iyo keko vanda na cabinet ya motozo ni mbaka na sali alinga yamba bato bayeba na musibino bokende bokebo telemi kuna na suka ya sanza bazo pesa bino comme camar voilà là où nous sommes réduits donc bana unikin la colline inspirée ba yaki côté les mela omoni bakeko bonde la bango selon ce que j'ai appris on aurait j'utilise les conditionnels on aurait libéré étudiants au bakangaki. Parce que bazo kanga batu pam oyebi na demia pe batu baza combien na ner batu baza combien ba garçon bazo kanga. Vous êtes incapable de sécuriser les gens, ce n'est même pas que bazaka incapable était vous créez les événements pour na boya ko déclarer nengo yokaki ba yaya o ya PPRD ce que tali bazata ne lokote mais bazakuna shikata nengo zo yoka na katanga umela maintenant umela wana bazo déclarer muto oza bien sûr a umela avant na ngwende na ndenge bozoloba yo pe umela na bisenga na yo na kiflater na yo na mpiaka na yo na kishomer na yo umela place ozawana donc après avoir créé biloko wana yoki balansaki eloko moko wana il faut basala état d'urgence bosa l'état d'urgence bino okanisi ke soki bozana manduki nde manduki kosani Mobutu azaki na manduki koleka bino combien de fois mbangu bino pe suka mbangu nazo ke la bazana mabuma minene mawo parce que nenga ko bata manasa mbeto kozalate. Alors c'est ça l'unikin le problème est que bakomi ko luka batu ya ko remplacer na prison. Alors il faut prendre les innocents, il faut ko créer psychose moko boye na kati ya population pour que ba mona ke batu bazo sala musala ni bazo sala. Ndeko Eliezer, merci beaucoup. Mais Ndeko Eliezer, okitarapi sur terrain, mingi kolekata na babiso, siko babi phénomène kuluna. Ndé donc au top. Phénomène kuluna babi na kin ezosi la kakate phénomène kuluna. Yo donc je peux dire que yo okitara sur terrain koleka biso, okoki kolobani na ba conditions, ya la police en tout cas. Na ba na ministre pe ya intérieur et sécurité. Tokolobani na ba inconscient oyo yo shoka gouvernement mobimba les gens shadari wana ozomona asa la science politique là j'ai mon mémoire que je vais défendre d'ici là en science politique parce que toujours landa bango na banzela na bango pour que total wapi ba obatama na connaissance tozana bango
connaissance scientifique tozana bango na patriotisme toleki bango phénomène kuluna vous trouvez ministre oyo mususu oyo nani oyo akomi na makambo ba mapangu oyo atambola bazaka mibale oyo bazaka na kabange numina nani na soki komboye ekoya alors mutu wana omoni ye batie ye wapi akomi ministre affaires foncières donc Lumeya azana musalate ok atali moi je regarde ici ozo regarder nini bozo luka ba mapangu mais il faut boye bake ba mapangu to wana na banda ko bozo tonga ekotika la ba souciate boko mona ndenge tokologer ba policier na ba conditions ya bien o bozo tongela bango ekotika la ba bureau ya quartier. Qu'est-ce qui se passe makambo kuluna ba ministre wana o na uti ko bosa na komo na Koko Nyangi, voilà. Azoleka un ministre en fonction. Yokanenga solo. Droit de l'homme est wapi. Pona ye, droit de l'homme il faut pas condamner quand un incivique commet et le moko. Alors que la commission d'une infraction par un incivique, c'est la faiblesse de l'État. L'État est censé sécuriser, avoir la capacité de sécuriser les gens et leurs biens. C'est ça l'État. Ce qui kuluna ya katio licheti, c'est que l'État a failli parce que c'est l'État qui est censé te sécuriser. Mbongo wano monaka, ba ministre bazo tambola tala ba cortège. Bazo ka sonité, ndenge bazo tambola na ba fulu boyi. Na ba mabulu boyi. Bazo ka ta sonité. Mbongo nyonso tu wana carburant wano monaka mitu kana bangwe katakate, eza carburant na yo nangai. Ya peuple congolais. Mituka wana eza mituka na biso. C'est ce que le peuple ne comprend pas. Oh tozomo na bango danger, ba danger te. Problème na bango bazande ba miyibi. Bazozo mbongo na biso lié ba salela biso banzela, bango ba ko renye nango. Biso to benga ka bango ba. Abi banzela bino mo mutu bozo bebi, ça poso ba bongisi congolais akiparate pesa ko boka chasser, pesa ko boka carton, pesa ko boka ni. Yeso ka sisi ko lelo ko lena nzela boaki. Po bino nde po biso nde ba population tozo kipe pesa ko boka salité te mais bango ba biki bazo sala. Ceux qui osent salité, osent sachet, au bois qui n'a macadam. Macadam est au bout. Mais au fur et à mesure, on est que bébé. Non, non, non. Hein, maman, toujours réfléchir. Osez sachet. Total à macadam moko, place bateau balega kapenzete. To bois ka sachet. To chata libanga ligolo. To zonga après 2 ans. To kokuta macadam wane to boki. Ce n'est pas ça. Na triomphal. Combien de sachets baboa kaka? Et où t'as eu Kotoboka, Babambi. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est à Makadam et Toboki, ce qui n'est. On nous amène les Chinois commissionnaires. On ne traite pas avec l'État. On ne traite pas avec les entreprises sérieuses. Parce que Makambu a 10% et ça m'a caché. Une entreprise sérieuse, bazo lutter contre la corruption à travers le monde, na blanchissement ya ba capitaux. Parce que yango ezo kotisa ermoko terrorisme. Akoya alobi bon, où est ma part pour na ministre à faire passer dossier na. Où est ma part? Ça les dépasse. Allez en Chine tant que ba ke biloko ba chinois et vous la gâté. Kende na Chine otala ndenge biloko bazo sal. Oh ba consommation ya mike c'est pour l'Afrique qu'on envoie. Toutes les grandes maisons que tu vois, Napoto, Bilamba et Belé ou Takana Chine. Mais il y a ce qu'on fait pour l'Europe. Il y a ce qu'on fait pour les Africains parce que Bango Bazasu Gendengeni. On nous amène les gens. Bango Basali a un projet. Tango Basali projet, Balobi Nabino ke projet Oyo. Tosali, Likambunangwe Zanin. Il faut boper Sambongo $1 million. Ok? Bon, projet Zaya $1 million. Baye pas ministre. Mais où est ma part? Je dois voir aussi clair. Mais la Bible dit c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, non? N'a pas quitté que vous avez maman pasteur. N'a pas quitté que Batu Nyonso, Bazaba pasteur. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Même à l'hôtel, là, dans la Bible, ou Memelingaï, Balévite, Kakande, Bazaki n'a droit. Ce n'est pas que Batu Nyonso, Bazalaki n'a droit. Ministre, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Salaire, tout fout à cahier, Isayanin. Bami, tout canaba carburant. Au moment où on a frais d'installation, Isayanin. Frais de fonctionnement, Isayanin.
indemnité de sortie eza ya nini tangu mutu aye yango ezoboma mboka aye ba ina projet ya $1 million yo lobi il faut sa part ta part ok bakateli yo 300 000 bapesi yo etikali 700 000 na 700 000 wana bandi kosala calcul asalela bino biloko ndenge wana place oyo ezalaki prévu que basala couche ya boye ya munene ya makadam il faut balekisaka mwa kaka roulette ya muke et ça tue la République. C'est ça le problème ya ke o bazotongela soki yo bon bino bovandaka na ba ma campagne bien que ma campagne yango esila ngala et comme ba Bovon ba cité du fleuve ba GB oyoki ba quartier asik ba kimi ba embouteillage parce que ba ebike bazobongisa te loko moko te tala ndenge balekaka akozwa sens unique au lia landa yo zana carburant ofele bizongo batu tozana carburant ya kosomba mais mokonza kanga malambouteillage te. Selon quel principe? Yo yebi te que na États-Unis d'Amérique Bill Clinton bakanga bango na George Bush na voiture bazana limousine auti kotala moninga les dimanches ba brûler fait bakangi bango ils ont payé. Qu'est-ce qu'on apprend là? Vous pensez que mokili bandika na Congo mokang on est en Afrique en tout cas. Tous en Afrique c'est que Afrique est à jungle. Alors tozonga kasi na bonyama ce qui a ndenge. Le problème que nous avons, tika makambo yake mokonja kanga makate nanzela. Moi j'étais en Belgique, j'ai vu du rupo azotia mulongo na supermarché pona kosomba lokola batu nyonso. Du rupo azaki premier ministre ya Belgique, les lois à maire ya Mons. Moi j'ai vu du rupo comme Atanabus. J'étais na Scandinavie, awa na ba pays nordiste ya Europe. Et ça Mona Salim. Moi si wana ba bengana alongwa ki premier ministre parce que asomba chocolat na carte ya musala ya 12 €. Qui premier ministre sili. Il ne faut pas confondre biloko so ki ndenge nini. Dès lors que mokonzi akokanga mana embouteillage ndako yeba ko résoudre problème embouteillage. Bina olingi ba konzi ba kanga mate. Allez baba na ko pumbwa likolo. C'est quoi cette histoire là? Bino ozaka presango bokina ko salela banane. Biso peuple tozo se retrouver te na makambu na bino. Presango bokina ko salela banane. Parce que pressé, ils apprennent à Moussala l'État. Alors que Moussala l'État, ils allaient compliquer intérêt général. Intérêt général, État le peuple. État un groupe d'individus, l'oligarchie. Pema muke kozonga na monikengo azo yamba batu ale bokilo na ye wana cha ministre avandi wana zotala na lobi tala ba aventure ya ba yaya oyo baloba ke ba ya ko tala ba master na bango na Congo. Ndengo elezeo balobi que non yo pe est-ce que ozaka na parti politique na yo bera ozala ranga na sima parce que omi benga mwana kolo lupango na sens est-ce que ozana parti politique no ozana ba ambition ya osala parti politique. Mengana ça déjà na parti politique. Ya nani ya yo moko bien ya RDC. C'est les plus grands partis politiques. Ceux qui ont évité. Yango ezomela ba UDPS ezomela bavanturio ya nini ya PPRD vimba eloko ezate zela mukolo kabila ogende parti wana bokuluka nguna mwinda d'ailleurs ndeko zopona wana bakidi amfuka baza même pas na permanence te kenne na ba permanence wana bachaka bafuta ka mongo te bakidi amfuka bavanda na ndako oyo ya côté ya Grand Hotel ndako ya SNCC batu babomie SNCC bango wana bafuta kati oko senga nani osenga attention kaji takwisha kaji tanisha utashikia makofi. Donc bazanengo wana bayang soki lelo kabila akei pio et côté kala ta mukete eloko wana parce que ça pas d'idéologie ça pas dit ngana zana kati ya parti oye awa ozomona carte ya ni RDC. Je suis fier parce que ndembo kana mona ka kitoko ata soki na kepoto ndenge na yoka kelengi ya Congo yoka na mwa mupepe wana moi mikolo yo poto eza été bango bazana moi ezaya kokauka sa mupepe yango moni soki ba combattant bazotomboka pona nini mutu moko alobi bon mindele balobi makamba concert afali ki a été annulé mindele balobi to lembi batu mundu na lobi bazana retard ba combattant de baloba na bango te pikala ke bino mindele to lembi bino bokende nde kolongola bato na bino otiela kabiso na bamboka na biso. Vous nous imposez déjà contre notre volonté puis boy koloba to lembi bino na ndenge bokanisi dozo sepela na bino maboke bandeko wana bazana posa kolia maboke kocha makolo na mwa mai ibali ozomona koya kolia kolia
kolia bakwanga oyo toliaka ozomona oke kisangani boyoma oke kolia lituma ozomona biloko bakongole banango posa kanda wana eza yake bazo privé bango biloko emesana na makila na bango bakomi ka kolia ba frite balembi na ba frite na biloko wana balobi wana ya bino ba fromage te biso tolingi kolia lituma tolingi kolia liboke voilà le problème. Mais ceux qui, je peux dire que biso ba africains nous sommes pas maîtres de nous-mêmes. So ba mindele ba décider que non mutubo ya kotika na poste ya ki président a kotika la yo siko est-ce que ba mindele na ba kondima yo na muna kozala lango wana na Afrique awa ba Thomas Sankara babima na Afrique awa ba Lumumba babima na Afrique na Congo awa ba Kimbangu Mvuluzi abima na mboka oyo pendant les moments il y a esclavage où les droits politiques n'étaient pas accordés, mon Dieu, sont sortis ici sur cette terre. Et je vous dis un jour ça va déclencher. Problème wana bozo banganga na kanisa joko tuna ngake okoloba kaka boye après osuki lokola bandeko bazili parce que place na samba kaya. Nalingaki na kende wana mais na poser no question wana Lumumba asuka ndenge nini. Bien sûr que bimaki ateki mutu mais suka neza kindeni. Suka na ye za mutu munene ti. Batumbaka ye mbosa na te. Suka na ye mutu munene. Oyo akomi kobima na ba monnaie ya bamboka mususu suka na ye mutu munene o ba boulevard ya ba pays étranger ezali comme makombo ya Lumumba enero akufaka ndenge wa enero bakangaka yete un grand boye soki nini akufaka na basi un grand akufaka soki ndenge nini te akufaka malaria te akufaka ndenge wana Kimbangu akufa na boloko Lumumba bakata ye ndambu les lois à Lumumba. Ozomona. Mzee Laurent Désiré Kabila bayeba bete masasi. Aw. Un grand akufa soki ndenge nini te. Bino dès lors que olingi grandeur mais ozobo ya risque. Alors, pona mokoti. On sait que yo pe na risque ndimi na yo. On dit que non, oyeko yo mais ozocha mutu quand même. Yo tango tala kanga. Omona akina zaka vivant, to na zaka okufa. Tango kako tala kanga. Na mona la o miluki la ba problème ga yo mo. Koluka problème eza kolobaki boyete. Basala kaboyi. Eza kolobaki awa eza epa na yo te. Epa na yo eza kuna. Eza kolobaki oza muyibi. Kolobate ke escroc parce que escroquerie et détournement. Un détourneur c'est celui qui affecte balobi na yo ke mbongo yo ezaya kosomba micro yo longoli yango oke kosomba kana même domaine wana oke kosomba pile ya caméra au détourner les détournements des fonds l'affectation des fonds na objet oyo bimela kina keste c'est ça mais ba oto zana bango ba miyibi oyebi eloko moko na ebiso na litoya mais ba téléspectateurs pe bazoyoka eloko moko ezaboy oyoka ki démarche ya Germain Kambinga kende na FPI okokuta ke Germain Kambinga avant que alongwa akotisaki un projet fictif projet ya lokuta projet wana bapesi mbongo 500,000 ya ke bako financer yango zomona zo renye nango siko nani akolandela ye un pays ya impunité. Alors soki balobi na yo ke oza muhipi bongo bafingi yo soki balobi na yo ke oza incompétent bafingi yo soki balobi na yo ke te oyo eza Congo yo za mutu ya awa te mboka na yo eza kuna bafingi yo eza kuna te. Je dis ceci madame, ce pays se relèvera un jour certainement dans l'histoire du monde en tant que scientifique. Ezana bapaya basala quelque chose pour le pays ezaba kaya ba di repos. Il était là, mais il a travaillé pour l'intérêt de la Belgique. Mais si quelqu'un ne travaille pas pour l'intérêt de la Belgique et du Congo et Kazamupaya, comme ça, je vais vous donner un exemple. Laurent Kunda, Aya Awa Toloba Kazamutuni, Kaza Congolais, Bosco Tangana Zalaki, un général tout puissant ici. Tango Bakangi, na CPI, Azo Sama na Monokonini, moi j'étais à la CPI, na Kendaki na Lae. Azo Sama na Monokoni, na Kenya Rwanda, Bosco, le général tout puissant na Mboka na Biswa.
nationalité na ye aussi omoni yango ntango baya nyonso wana soki azwi problème bakimelaka wapi bakimi ake kobatama na Rwanda Rwanda ezalaka malamu ya kuaccueillir ou bien eza nini mpona nini bakendaka Angola te parce que toza na 9 pays voisins mpona nini bakendaka Zambie te mpona nini bakendaka bamboka mosusu oyo te kaka Rwanda bake kuna okomona bakonzi na biso balandelaka te ndenge tozoloba boye eza na bakongolais bakangama baza je crois 5 baza na Burundi depuis bakangama nani akolobela bango ils sont là mais biso soki bakanyi mutu okomona Marcelin Tshamba oyo bauti kosenga démissionner akekona nous allons remettre les prisonniers burundais na oyo babengaki yango Zimbonerakure oshoyo ki eloko wana Zimbonerakure omonaki marche uti kosalema na Burundi jeunesse wana omonaki ya pouvoir na bango nde les Zimbonerakure bayaki kosala entraînement na sol congolais awa terrain vide baye basali pa entraînement le bazongi ba traverser Ruzizi bakei c'est déplorable madame ndeko les ozo ba nyonso wana peut-être pendant to komi na pouvoir ozo ba o Bruno Tshibala yo na kimi traître boyebo yo vraiment exemple balobi que non nani na président na biso Kabila bengabi ndeko Eliezer Ndiaye lelo komi premier ministre pe yo koboya. Et puis, bah, commentaire, nous sommes sur la mission, ça parce que peut-être que nous te place et paye s'améliorer. Le so place et paye s'améliorer. Nous sommes parce que tout le monde est belé, hein. Avant, la personne, oh, qui était loba, que tout ça la boye, assurer même population. Mais toi, comme on appelle ça, nous sommes là, hein. Yo peut-être aux anneaux, peut-être aux anneaux, bon. Bon, heureusement que nga banda babotanga. Demba la liboso na mona yo. C'est comme ça que je comprends l'émotion. Les émotions, les politiciens, ils sont là. Si on a place, à tête de député, on a place, on a Kabula Bassin, Moussa la rôle de député, Kabula Bassin, Soso Bani, mais tant qu'on va siéger au Bossani, Batunios, au Bazaki, Simano, bien la wait. Alors, on a parce qu'on a tous na place. Ah, au lieu d'interviewer en tant que politicien. Déjà que non lingo bima déjà nani okende kotika nini wana découvrir tango longwe na biro makanisi mbamoko yemba maote tango longwe na biro na yo oye awo oye koluka un politicien ou bien oye koluka mwana mukolo lupango nazo répondre ce qu'on a question na yo bozala kaka boy d'abord nazo tuna yo bien que yone mtozo tuna nga question c'est une question oratoire yozo mona kina ba tractation nyonso esalemina Kinshasa awo ngai tambwe tous ces gens qu'on a mis ici ngai tambwe na bimana balabala Tshibala bimana balabala bamona Tshibala ngai na kilote Tshibala na costume Ozo Kansake il est plus compétent que moi il est plus intelligent que moi il est plus outillé sur le plan politique que moi tous ces gaillards oyo batie ba ministre oyo ozomona bango ke baza plus yozomona nga monsieur les ezaka pona omoni banzoto na biso oyo ezaka pasi otenga na balance otalika ke oyo place akobeta bozo ke babeta atali kofia direct na mukuwa yamona banga ka babeta nga pona po omoni mutu anzoto minene soki ba bete likofi ekosuka na musuni mais awo direct na mukuwa yango iswaka makasi na lobi boy. Tous ces gens comprennent là. Vous pensez qu'ils ont un poids dans l'opinion que les Gabiso? Vous pensez? Ou bien ils sont plus compétents? Aux autres qu'on ne m'a jamais consulté? Nalobaka une chose, Nengo Zawana, ce qui n'a pas proposé yo, biloko akoliate, kolobate kenaliakate. On connaît la grandeur d'une personne. Le niveau qui va proposer yé corruption à Boyi. Tant on a zolo bao et pele bazo yeba. Qui vous parle? Bah yebi, mais c'est un voisinage. C'est pas un petit messier que tu vois là. On est à enveloppe, mais il faut que madame. Mon wa dollar, bah tchak en enveloppe. Ce que Monica saki ya munen, les francs congolais. Et moko, au cause de boye babiye ya 100. Ou bimisi des sacs. Tant que tu convertir en, et bimisi $200. Donc, quand on enveloppe, on a négligé. Ça n'a l'air bien.
na continuer. Continuez. Au katani, continuez. Est-ce que ce qui bâti na plate, au ko changer parce que balo bakaka boy, on a soki na commune na sala boy, on a soki surtout ba député na biso ko, on botika pe na ko kosa biso to lembi. Na soki bo voter na ko sala boy, mais tout le monde a ngote papa. Na lo bakaka te. Wanande na zo zela yo un jour. J'ai besoin ya bino surtout bino bande ko na biso basi. Nous avons un souci à Kebomata. Vous mergez tous à la dame de fer. Ba Jeanne d'Arc. Au moins, nous avons tous à moi, c'est Christelle. Tout le respect. Cette femme-là, quand je l'ai découverte, j'ai dit voilà une dame. Lélo, quand elle vient chez moi, je suis très fier. Problème il y a Kebako Saka na lingi un jour depuis ta pêche $50 au va payer ça kabiso pour ba député wana bayaya wana bazakanko a pêche $50 au lekio lobi que mais quand même député wana azoko kama kambuté yo so qui va payer $50 c'est ça la responsabilité de la presse obi Elia Changu danger o aboye asala mokili na ye wana yo alors la bomoto na yo ozoye bake tukaya yo mandat ici même pas une seule loi qui est passée grâce à lui, même pas une seule motion un contrôle qui est passée par lui grâce à lui et là mon côté bango baza ba petit monsieur oyo ba bengaka bazui ba décision bazui ba tête ba pesi bango bon après ba pesi bango $500 bon voter contre motion qui sont pour qui sont contre. Contre motion pour Nanine, peuple à souffrir pour bango $500. Kindoki. Alors que mon bazo ya collègue. Je dis ceci, madame. Il n'y a pas de règles sans exception. Là, comme on a monsieur Tambou. Je suis villageois de père et de mère. Nous avons la famille la plus pauvre de la République. Et j'en suis fier. Mais, nous avons lutté que un jour, nous avons trahi. Ma réflexion est comme une place. Nini na koti kosala pour que na décevoir te. Parce que yebi mi tema ya batu na ko bukate au cas où j'ai trahi un jour. Une maman m'appelle à 23h. Mokolo ya que 2 jours après, nani gouvernement ya tiba ya badi bangizo bima. A benyinga na 23h ndeko Eliezer. Mokolo ko trahir biso, okoyoka kia une maman qui est décédée à Paris. Makila nanga à cause de toi. À cause de la trahison. Mais makila nanga et cause la kana mutu na yo. Je vis la grandeur de la responsabilité. Yango zomona ndeko nanga ndenge tozaboy. Na musala oyo. Oyebika système ya 3B na. Baiser, boire, bosser. Nanga itambwe okokutanga masanga. Banda babotanga. Na bakaguna ngote parce que nzamba tondi sango déjà aw. O batu bazoluka na masanga iza déjà na kacha. Baiser. Okutanga l'ambiance à komata kokita. Na lobaka je ne suis pas trop dans ça parce que je ne suis pas je peux dire je ne suis pas sain. Je ne suis pas sain. Mais c'est Tambwe n'est pas quelqu'un qui ne veut pas voir, qui pense que basi nyonso ya mokili parce que moto alobi na yo ke on de Eliezer na sepelaka na yo akomi mwasi na yo. Non, a sepelaka na yo mazana mobile na ye. Faut faire la différence. Toutes les femmes ne t'appartiennent pas parce que yo sali kombo komi star te. Ba sepelaka na yo par rapport ya musala na yo. Na lobite ke monsieur Tambwe alingaka te. Merci. Merci beaucoup na Ndeko Eliezer, merci beaucoup na Marcus. Donc vous excusez-moi, vous avez bien été, mais ben mission boy, bakutango kana kleboa nulle part ailleurs. Talara ba réponse boy, ben mission boy kana kleboa. Donc merci na Ndeko Eliezer na opportunité pesinga to solo là na quelques secondes na pesibiso merci na bino pe bat bukolanda. Bye.